kama liko centre programme ya bosengi bolimbisi ya bane Congo epai ya Nzambe Tata Molimo centre ezali nde boye ya liboso libondele epa mama Germaine Kenda sima libondele epa mama Germaine Kenda lecture à discours eza na deux volets. Premier volet ezokolobela pona bane Congo, deuxième volet société civile pona bako. Donc oyo ya ne Congo ekotangama na papa Saïd Ngingi, oyo ya société civile ekotangama na papa Mangituka. Sima nango remise ya babien ya bolimbisi. Discours, flair, pona ko renouveler alliance na papa Molimo Santo, pigeon pona elembo kotindama, meme elembo ya botosi. Nde papa président du collège RDC akosenga maloba epa ya Tata Molimo Santo pe akotonda maloba soki papa silisi. Nde libonde la suka epa ya Tata Molimo Santo pe photo souvenir. Tosengi libonde pa mama Germaine Kenda. Tusamba. Muzola kasi ye mwana ye mwanda velela. Tata Nzambi mfumete Yesu Kristo Tata mwanda velela papa Simo Kimbangu. Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel. Papa Lalunga na Kiangani Salomon. Papa Dengenda Kuntima Joseph. Beno batatu papa Simo Kimbangu Kiangani Tata mwanda velela. Papa Dentito Tusila Ndembo. Lumbuke unu papa Tuizidi. Beto tuba Congo. Kadi kuku intuka ya diambo. Mamingi mambito kufangili Tata mwanda velela Tusila Lembo. Bantu batukili musiansi. Tukumana siza mputu. Yebeto tuvuanda ngumwelusele mituizidi mpasivo. Tualomba kwange Nzambe ya moyo. Mpasi tusakidi. Kuku patuka diambu papa. Nyantikulu ya muntu kukongo. Kansi papa tala mpasi. Metigwa kuna este kufila kene moko papa. Tuizidi ngize tu ya nsambu. Mvutu kulupia kala nsambu. Maonso tulomba kwange sida nkeza. Sida wala kasi pita voto yandala papa. Pasi zele zingi kunsantamu. Utu indula. Nyansukulu programu nsukulu. Kala etukintwadi musola kwange se. Ye mwana ye mwanda velela. Amen. Tosengi na papa Saidi otanga discours. Tolala mabe. Papa toye lelo lokola bwana oyo azwaka bomengo ya papa na ye akendaka na yango asalelaka yango lolenge alingaki kasi ntango mpasi ezwaki epa akendaki alobi boye te na mwana mokonzi papa na ngai nde mokolo ya nyonso bomengo nyonso nazonga epai ya papa yango papa omoni biso toye lelo epai na yo tobungisaki nyonso opesaki biso tozwaki na makasi tokendaki na yango opesaki oyo tozwaki lelo tozongi epai na yo yamba biso lokola mwana abungaki toza na makolo no papa. Maloba ya biso bana na yo na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Mosanto. Biso lingomba ya aba kokodia toye epai na yo Nzambe na biso papa Simo Kimbangu Kiangani. Sa divinité Nzambe ya mokili bobimba. Lingomba kimbangiste ezali apolitique toye biango. Na kombo na biso bana na yo nyoso Baswahili, Bangala, Baluba, Peba Congo oisali République démocratique du Congo. Aba Kokodia asalami na 1950, une année avant Olongwana Nzoto ya Liputa. Bino bakopesaki inspiration na papa Ntezalando. Asala lingomba pona kubunda na musala oyo bino bozalaki bopesaki bango. Le 23 mars 1950, une année avant bino. Batambusi yango babundi ti 1960 na makasi na bino na bolingo na bino nde bopesaki biso lipanda. Lelo lingomba ekomi epai na biso oyo tozoloba liboso na bino papa. Motambusi yekeko ya mine ya 4e génération. Ma papa batikaki lingomba ya politique epai na biso
balobaki soki bomoni ngongo ekoki bokende pa nkolo lingomba bozongisa makambo yango lelo toyei kozongisa lingomba epai na bino papa epai bapapa bakenda pasi ezali makasi batiki biso te ngonga nyonso bakoyebisa so na bandoto bokende kobondela epai ya papa alimbisa biso epai tokendaki epai tokei bazwi nzela te bazwi pasi na pasi tolobi bapapa nzezalandu papa kasavubu bango nyonso bakambaki liboso papa mboka eleko ya 1960-65 bopesaki lotomo ya lipanda ezali bino bapapa to bosomi tobwakaki toboye kotosa bino na nzoto papa diangenda tozolo bapapa kasabubu mokonzi ya liboso ya mboka bobengaka bango ntango bofungulaki lingomba ya bongolo bazongisaki maloba oyo epesaki bino pasi na motema oyo bino bosepelaki nango te papa bolimisa bapapa bayebaki bino malamu te bando komona intere kaka ya bango babosanaki oyo bino bomoni pasi 30 ans na boloko mpona moto moyinda bika mpe afrika ezwa nzela kokende mpe mokili mobimba ekende ntango tokomi na table ronde tozwaki pasi nsima maître koka voka asambelaki biso misolo ya kofuta ezalaki te abako azalaki na misolo te misolo ezalaki ya bino papa bofutaki avocat international mpona koremercie na mosala asalisaki biso na table ronde mais ntango bopesi bapapa bazwi pouvoir babosani bino batali baintere ya bango ya politike na bango papa bopesaki bango bapremier gouverneur na Congo central mpe Kisasa toyebi oyo basalaki bino na Congo central pa ya papa mwana Vital na oyo papa Diomi Gaston basalaki na Kisasa batalaki baintere na bango batalaki bino susu te babosani mpasi bino monaki papa na yango papa oyo tolobi na oyo tolobi te mpona papa Kasavubu bino bozali nzambe bobosanaka eloko te bolimisa bapapa bolimisa biso parce que bitumbu wana ekozwa biso bagénération ebele yango toye epai na bino papa bolimisa biso papa Kasavubu na baningale nyonso basalaki na ye na bapremier ministre na baministre na banyonso baki bakambaki olimisa bango yango te kosenga bolimisa bango mpona papa maréchal Mobutu papa Mobutu Sese Seko azalaki ndoyi na bino bokutanaki na ye na 1947 na 1952 na Lulaburu na Kananga lisakoli na bino bolobaki na 58 ete akokamba mboka andimaka yango te me na 65 esalamaki kasi ntango bazwi bokonzi babosanaki bino papa batalaki bachinois batalaki baindien basalaki politike ya baoccidentaux mpona baintere kaka ya bango moko babosanaki nyonso oyo bino bolobaka na bango mpona démocratie na 1990 batunaki bino te makambo ya démocratie na nsima ya papa Diangenda Joseph babosanaki nyonso oyo basololaki abosanaki kotala papa Salomon Dialungana tala pasi esika papa maréchal lolenge aye kosisa pouvoir na ye papa bolimisa papa maréchal Mobutu na bayebanso basalaki na ye na eleko ya papa Laurent Désiré Kabila tobosani te papa bino boyebi lolenge batretaki bino bakotaki na ndako na bino kofuye kobebisa biloko na bino kolongola bino lokumu kokosa makambo ya lokuta elongo na bato babudisaka lingomba na biso église kimbangiste na 1997 papa bolimisa papa Laurent Désiré Kabila bayebaki bino malamu te
baboyaki bokutana na eleko ya papa Dialungano mokonzi Laurent Désiré Kabila oyo tolobi oyo tobosani mpo na ye papa bino bomba nzambe boyebi nini bolimisa kaka bakonzi ya mboka na biso toye na eleko ya papa Joseph Kabila Kabange le président honoraire tozelaki ye lokola elenge lokola biso akokanisa kobongisa likambo tozobongisa lelo mais bato bandinga na bango bakosanaka koyebisa bango nzela epai esali ya solo aza mpe mwana na yo asalaki makasi ya koya awa liboso na bino conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu édition 2006 et 2021 2011 azalaki kundima kolongola nzoto ya mama Mwilu Marie esika ezalaki koya kochango na mozole sika Papa Simon azali Papa Joseph Kabila asalaki yango procès na bino oyo bakangaki bino na 1921 abundaki na yango na haute cour militaire bapesaki solution yango makambo makatamaki na Mbanzangungu papa bokanisila ye papa bolimisa ye aza mwana na bino oyo tolobi na tolobi te oyo asalaki pe ebombama na ebimi mpasa eyaki mpasa bolimisa ye azali mwana na bino sima na ye kosisa misala papa batiolaki bino mingi papa alobaki 5e président kozala te profesia lokuta elobamaki mingi biso bato oyo tolobaka politique tolobaki yango na bato bango bebele masolo ekomaki na bato na bino papa bolimisa biso mpo toyebaki te tokanisi ke Congo ezali kaka bakongo to baswahili bakokamba na bangala babosani ke Congo oyo bino bopesa biso tozali makandaka mine to groupe ya baluba ezali groupe ya bakongo ezali baswahili pe bangala boni baluba bakamba te nde esika bolobaki na bango ke 4e président mais toyebaki te tobi bozoba po toyebaki bino te papa bolimisa biso 5e président tozali lelo papa Félix Antoine Chilombo azali mwana na bino bana mobutaki misato ye paza na kati papa boyebi kobandane misala azwaki pasi ya COVID-19 epesaki retard na ye kosala mosala bitumba na este papa mboka eza ya bino bosalisa ye bitumba ya biso bato tosala na politique boyokani ezali te kosolo ezali malamu te na mokonzi ya mboka yango epesi mpe difficulté mpo tokende mbangu te papa bolimisa biso banganga oyo tosala politique papa mwana na bino président de la république akokisaki elaka na bino ya le 6 avril lelo ekomi journée oyo tokosala te bato nyonso bakotala nkamba nzela ya ngungu koya ti nkamba apesaki biso louve to lolendo ya kosala papa bokanisila ye aza nano na pouvoir mawa na bino ezala likolo ya mokonzi ya mboka mpo ete makambo ekende malamu mayeba tikali bokosalisa ye na bolingo na bino na mawa na bino mpo asala bosala lolenge ekoki papa tokomi na ngonga to eleko ya bonsomi obolakaki biso na 1944 etokozwa bonsomi mibale to mapanda mibale ya liboso ya politique tosi ozwaki na 60 lelo oyo ya ekonomi ya nkita na oyo ya bonzambe na biso église kimbangisi comme église d'état nde yango bonzambe tozozela papa ngonga ekoki bosalisa biso mpona bonsomi oyo bolakaki biso ya mibale papa olimbisa biso olimbisa bapapa olimbisa bamama olimbisa bana mpe bilenge toye epai ya biso baye oyo bakambaka papa topesaki bino soni le 4 janvier 1959 mpona kobengana mindele bakenda na misu na bino papa toyibaki tobotolaki biloko ya mindele ezalaki ya biso te
tozwaki bato na makasi tobebisi biloko ya bato tokanisaki ke ndenge bolobaki tokokoma midele nde na kobotoli na kobongisa te nde tokokoma midele tosalaki soni na miso na bino mpe tobomaki bato papa bolimisa biso tobotolaki bakompani tokanisaki tokosalela yango malamu lelo otrako eza wapi peljet ezali wapi eternite ezali wapi limete nyonso esika bino bopesaka biso tosala baindustrie toteki yango nyonso tosali babar tosali bahotel tosali biloko kilikili bandako ya kofutela tozolela pasi baindustrie biso nde tobomi yango mabende nyonso ya baindustrie tobuki nyonso toteki yango na bachinois basala babar de fer biso moko bato tobebisi tokanisaki tokokama malamu tobebisaki papa biso bato tobwaki libanga na mai tokomoka masusu chubu papa olimisa biso bana na bino tokabi malamu te bolakaki biso papa promesse na bino bokopesa biso 300 savants basalisa biso papa toyei kobondela bino bokolimisa biso na mawa na bino na bolingo na bino Kongo ekenda bofungula nzela bokitisa ekonomi na biso ekende malamu e basavant baya totonga Kongo maye batikali papa totiki na mikanda ngonga eza ngonga na kombo ya tata mwana mpe molimo santu papa tosengi bolimisa biso discours pa mangitoko na kombo tata mwana pe tata nzambe molimo santu papa biso tozali bana na bino ya société civile oyo tobengi lisanga ya COSECAF oyo bino moko papa na bonzambe na bino bokendaki kozwa biso na mboka ya États-Unis bozongisi biso na Congo pote toya kosala mosala na bino yango wana papa lelo tofukami liboso na bino po na kosenga bolimbisi pamba te biso société civile tozali océan de la nation biso nde tozali komema bambisi nyonso ya minene ya mike ya mabe na ya kitoko baye nyonso ya mayele bazali kotambusa mokili bauti na bafamille papa na kombo ya bonzambe na yo ya tata mokeli na kombo ya bonzambe na yo kolo Yesu na kombo ya bonzambe na yo molimo santu tata molimo santu ya liboso tangu obandi mosala na yo na 1921 olie topesa yo maboko biso tosali mangomba na biso na kombo na yo pona ba intérêt privé na biso yango nde ezali kobundisa yo na mosala na yo papa pe ezali kozanga ko reconnaître yo na bonzambe na yo pe ko reconnaître nkamba na bozongi ya voyage na yo ya yambo oyo ya liboso osalaka na Europe na nzoto ya papa Joseph Diangenda Kuntima kotiola kotukama ezalaki mingi ndakisa nganga nzambe moko monene kuna na mboka ya Lukaya na ba collègue na ye basalaka ba papier kasi batiaka bakombo na bango te babengaka yango yu wula sinda oyo batunaka papa Diangenda Kuntima boye toyoki sango ete outi na poto okendaki kosala nini kuna bankulu to bakoko na yo nini bazalaka kuna kutu bambuta ya lingomba timbangiste ya tangu wana papa balingaka ba répondre tata wana kasi papa Diangenda Kuntima alingaki te po ezalaki pe na kombo ya moto te
yango wana biso bana na yo papa toye kosenga bolimbisi liboso ya mawa na yo. Tata Molimo Santu, bana na yo ya diaspora mobimba, toute tendance confondue, papa totondi na lolendo makasi penza, pe tolingi ko reconnaître nkamba te, pe tolingi ko reconnaître bonzambe na yo te. Papa olimbisa biso. Tata Molimo Mosantu, na date ya le 12 février 1954, na mboka ya Egypte, tango bimelaka colonel Gamel Abdel Nasser, na nzoto na yo ya 1887, olobi na yete na uti na Nouvelle Jérusalem africaine, oyo tobengi nkamba, kasi ya Israeli te. Papo zalaka clair. Nzokande na 1954 ezali kaka yo papa Simo Kimbangu Kiangani nde obotamaki awa na mboka nkamba, ozalaki na âge ya 3 ans. Olobaki na bango malamu papa, olobi na wuti na Nouvelle Jérusalem africaine nkamba. Bongo papa nani azalaki na nkamba? Pamba te na tango wana nzoto na yo ya kala ezalaki na mboka Lubumbashi, kasi obotamaki na nzoto na yo ya sika awa na nkamba. Tata Molimo Santu, lokola bakushi sociale nyonso euti na société civile, kobanda ba chef coutumier, bangunza, banganga nzambe, ba fonctionnaire, ba militaire, ba médecin, ba enseignant, ba avocat, ba paysan, na bokuse bato nyonso bautaka na ba famille, yango tobengi société civile. Famille nde fondation ya société civile. Papa biso bana na yo ya société civile kosekaf, to reconnaître monene ya bonzambe na yo, to memi charge oyo papa ndenge olatisaka biso drapeau ya Congo, pona koloba ete bino nde société civile boboti bato wana nyonso bazali kotosa ngai te. Yango wana papa toye kosenga bolimbisi pona bato nyonso oyo bazali kotosa bonzambe na yo te. Papa olimbisa biso, oyo kela biso mawa na bonzambe na yo papa. Ozali kopesa biso misala liboso tosala, kasi papa soki tosengi yo bolimbisi te, tozozwa nzela te. Yango wana toye kosenga bolimbisi papa, olimbisa biso po te tozwa nzela ya kosala misala na yo ya minene, memorial ya bakoko na biso, misala ya ndenge na ndenge, tosilisa temple ya Luila, misala Tsekimbise telema, misala ya Pioka barrage telema, aéroport telema papa, misala ndenge na ndenge, nzela kutokendela na Lubumbashi papa, nanu pe tongama te. Papa bongisela biso nzela. Yango wana papa tozana mingi ya kosenga, kasi mayele eza biso moke. Na bonzambe na o papa biso to reconnaître, o bongisela biso tango ozali koyokela biso mawa, olimbisa biso uto masumu bakoko na biso, pe liboso tozali kokende. Tolobi makambo nyonso libosa bonzambe na yo, muzinya ya se mwana tata mwanda velela. Ba discours, ok, perfect. Maboko mibali. Okende ka telema. Moko. Botanda mana mulongo bino batopisha.
pigeon bokende landa meme okopesaka singa oyo bamemi biloko mosusu bocyango na pembeni wana biloko mosusu bomemi bocyango na se wana place bajournaliste bazali muntu envelope telema kende muntu envelope kende opesa bulangeti mpe tyaka na se awa bulangeti botya place bajournaliste bazali Mungumbwa se ye mwana tata mwana velela tulombele mfumo ko sedi tata mwana velela na komba tama tamsanto sengi loba epa tata muli musanto na komba tata mwana pe tata muli musanto tango yo tozali tango bolimisi na bawei bolimisi ezalaka te kuna pe bolingo mipeko misala ezalaka te tosalelaka yango na ntango tozali bomoi kamo tosali lelo oyo eleka oyo bakoko basalaka nzoka nde tobebisaki yango toyo kosengela bolimisi biso mpe bato osenge bolimisi euta mpenza na motema biso nyonso na RDC Congo Brazza Congo Angola toza na devoir monene oyo moko tata Simon Kimbangu alobaki na 21 les trois Congo nde ekomema Afrique mpe mokili mobimba ndenge yango ezalaka kolo Yesu babomi ye avant kufa asololaki na bayekoli na ye nga na kokufa kasi na kosekwa soki nasekwa nazala mpe besoin na bino tokosolola lisusu esalamaka bongo babomi ye bakundi ye asekwaki 3e jour aye komonana na bayekoli Saint Thomas azalaki na doute eske ye mpenza moto asekwa yebi ye te avant nandimaka ye nkolo asekwa esika batobolaki ye pota wana nasimba esika wana ntango asimbi alobi ya solo ezali ye avandaki na bayekola encore 40 jours 40 jours wana eza ya pamba te mpo na koloba ete
atindi bayekoli likambo na ngai bote yango mokili mobimba. Lelo so tozokoyoka nkolo mokili mobimba po asekwaki aye kusala bayekoli po kambo na ngai evanda te tambola. Tozokotala tata Simon Kimbangu faki na 51 na 50 akioka mwana na bakole na ye bakangamaka na loa lobaki likambo na nga mpe etambola mokili mobimba. Elelo oyo likambo ya tata Molimo Santu ezali kotambola, mais devoir les droits Congo si tolobi déjà domema Afrique mpe mokili mobimba sango na ye etambola mokili mobimba. Tokosalela bia tokosalela te. Lelo toye kosenga bolimsi oyo ezalaki bakoko babebisaki oyo ya biso na 60 le 30 juin drapeau ya babelge ekiti ya biso nde mataki esika wana nde tobebisilaki likambo moko oyo eyebani nango oyo mokonzi asalaki bato nyonso na bato na ye na apako basepelaki te. Bino moko boyebi yango rappel kana nasali bino a partir ya sika wana nde makambo na biso ebeba tata Kimbangu arekipere makambo na ye nyonso. Bino ozwi likanisi toyo kosenga bolimsi kuna bazali soki mpasi ezali soki epasi ezali te biso tosengeli bango bolimsi po soki oke kuna biso bato tikalaka toyebaka te nini ezoleka kuna. Nde yango wana tata bamama totiaka Nzambe liboso ntina ezali na nzela ya Nzambe lobiko ezali. Nzambe tutapesaka kimia biso bato totosa soki tozali kotosa bolamu kozala totosa mpe leta. Mpona nini totosaka leta? Leta misala nyonso aza nango oyo toyekola na baklase mpo ozwa mosala okokende mpe ya nani leta kaka. Mais soki toza kotosa oyo nyonso Nzambe alobaki ekomonana ekosalaka oyo ezaki koloba papa liangende te toza na basavant mingi me tozozala ntango nango biso moko tobongisa totika badesordre totika mobulu tobenga mabana botosi na ntango wana Nzambe akofongola nyonso yango wana tolobi tosengi bolimsi ntina ezali ntango eza ya bolimsi. Kama mpe bolobi ya Église kimbangiste ndako oyo ezali awa etongamaki mpona président Kasavubu me ayaka na ye te. Ntango papa yangenda akendaki na Israel kuna bamindele basengaki ye atia libanga ya misato mpo ndako oyo Salomo atongaki. Papa yangenda alobi naza koya nakenda kobonga mabongo na kozongela bino. Ntango azongi aye kotia libanga oyo ya ndako Nzambe oyo na entre ya mozole mutayaka mwana vital ya kwakwa boyibi pe boyibi histoire ye mutatiaka libanga wana ndako batongelaki tata Kasavubu ayaki na ye te tili wana ye kamo mingi négligence ebele kasi
tosengi bolimisi bolamu ezongela biso nzambe afongola biso makambo nyonso oyo nzambe apesi biso nde yango wana tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo kasi tolobi boye bambangi ya se ya likolo ndenge tozali awa tikete toyamba bolimisi ndenge toye kosenga bolimisi na nkombo misato na nkombo ya tata mwana tata molimo santo tosilisi na biso. Merci. Tika totonda maloba mosanto o tozwi euti epai tata molimo santo okombo ya tata mwana mosanto okombo ya tata ya mwana tata molimo santo tosengi libondeli epai tata molimo santo tobondela tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo tozali kaka bato tozali kaka bana oyo tosalaka ya mabe yango nde tosengelaka bolimisi ntango oyo ezali ntango ya bolimisi loposo moyindo ewumeli mingi na mpasi oyo ezalaki ete tozwaki etumbu la colonisation tonyokwamaki boloko na biso esalaki 4400 ans ya boloko ya moto moyindo oyaki korekipere biso otindelaki biso tata molimo santo ye mpe abengaka bakoko na biso alobi na bakoko na biso ete nzambe apesi biso mosala oyo tata nzambe apesi biso tokokangama tokokota boloko tina tokokotela boloko bana oyo tokobota na bakoko na biso bakoya bana ya bana na biso bango nde bakozala na esengo bango bakokangama te bakokota mpe boloko te mpo mundele akokende na ye mundele akoma moto mwindo akoma mundele misala oyo bamindele basalaka yo mwindo mpe okosala yango papa kimbango osalaki 30 na boloko bakoko na biso oyo bakangama 37 000 famille ekangama 150 000 martyrs bakufa mpo na likambo yango eyi komonana ete bakoko babundaki etumba wana tolongaki yango na 60 tozwaki indépendance bamindele bakenda tovandi mpe na mikili na bango tosalaka ensemble na bamindele totambolaka ensemble tovandi esika moko na Afrique centrale mpe tosalaka ensemble na bamindele totambolaka ensemble na bamindele tovandi esika moko elelo oyo koko lokola babebisaki makambo mingi ekima biso kubunda na kubunda tozomona na este pasi ezali bana na 60 bitumba esilaka te totali mpe biso na biso boyokani ezali te kobomana tozokufa na bapoison tozokufa na bakuluna banlèvement ezosalama limbisa toye kosenga bolimbisa soki oyo bakoko basalaki ezomemela biso bapasi yango nde toye kosengela bolimbisa bosalisa biso tobika bagere esila kimi ekota les 3 Congo nde komema afrique mokili mobimba tosengi mapamboli likolo mapamboli na nyonso obongisela biso sili emonanaka na 1910 étoile epesaka bokonzi ebimeli biso na Afrique na 1914 tata Kisoloka yali abotami guerre mpe ebandi 1916 papa Dialonga na Salomo abotami kati ya guerre 1918
mbotama ya papa diangena kunti magere silaki na 21 makamunde bandaki bandela musala ya le 6 avril elakisete nzambe ozana ngambo na biso silisila biso makambo nyonso ezomonana bolamu emonana kati na biso kokende batata na biso balobi abo tikali otonga Yerusalemi. Yerusalemi ezali mboka evandi tata nzambe nkolo Yesu tata molimo santo. Pouvoir ya tata nzambe nde ezali awa ezokende mokili mobimba. Kokisila biso ntango biso mpe tosepela. Bana na yo mingi batanga basilisa basalaka te opesa bango mosala. O bazosala leta promotion na fonction na misala na bango. Mingi mpe bazobinga na commerce ezobonga lisusu te bakliya bazali te. Pambola nzoto, pambola maboko, pambola mpe misala na bango. Tata mama babana nde bazobota te pesa bango bana. Bana wana baoya kosala misala oyo tozosala lelo. Mingi mpe nano babali te fongola nzela mabala. Mwana soki asengi lipa bakopesa libanga te bakopesa lipa. Mwana soki asengi mbisi ya mai bakopesa nioka te me bakopesa mbisi ya mai. Oyo kosenga yango mpe bakopesa yo. Nzete ya bomoi ezali awa na Yerusalemi. Mai ya bomoi ezali awa na Yerusalemi. Kanisa na ndenge toyelaka wana nkamba tuyaka maboko pamba tondisa ya molimo oyo tokokende nango kimia ezala na mokili mobimba na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Photo après photo Faki.